Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, des produits consommables, des cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité 2025, Trobe Kezali, année Moko ya récite. 2027, Trobe Kezali, année où il faut au moins Congolais le bar. Aza erré, il y a vivre dans Mboka naï. Parce que dans le bango très bien, à part RD Congo, tout ça dans Mboka Moussouti. Oui, réellement, à part RDC, alors qui m'a dit en France, à combien de Français, à qui na Angola, à combien d'Angolais, à qui na Brazzaville, à combien de Brazzavillois, à qui na s'occuper na Ukraine, à combien d'Ukrainiens, à qui même l'Angleterre, à combien d'Anglais. Mais il y en a tout ça le passeport Moko. Passeport au lieu de Tambou, ça veut des milliers de Congolais jusqu'à la maison Zouangote. Tout ça, il y a des difficultés, car avec passeport hollandais, les autres, sa identité n'a biso. Donc, on est obligé à Kolinga Congo, on est obligé à Kolinga Congo, surtout pour que Congo est à la maladie. On va que non. 2025, c'est l'année où il apporter du moins bonheur pour les Congolais. Même si pas à 100%, mais à 60%, les Congolais, Bazoa Essengo. Mote Congo Brazzaville, Mote Congo Kinshasa, Mote ba diaspora partout. Confiance, le peu fidélité au peu sabiso et boosta capé pour sarabiso. Tout comme tout ça toujours Moussala Moko Yakitoko. 1960, 2025, 65 ans après, est-ce que réellement depuis que soit indépendance, bah avancer à Malam Ezali, Topé Congo Ezali Kozonga Sima. 65 ans, mon abotami na kata mboka au Congo, atira même pas comme tata avion. 65 ans, mon abotami na kati ya province moko peut-être na Kinshasa, Topé na Bandundu, atika la jamais comme on a ne volcan tombokaka. 65 ans après, Moussou Bissou Koutou, na baboni ata cobalt to diamant auto kala sango to lise bomenga Congo awana tout comme on a ngoté. Est-ce que réellement ezali gouvernance amabe ya ba autorité ya mboka ou réellement que tozoka indépendance moko ya mpoka? Ya licho atope sabangwaka mais ba osala bango rien. Tout le monde rappelle tango on peut comment est-ce que Mundela lobi que avant 1960 égale après 1960. Bah retomber dans ngo tozomona 5 présidents déjà. Bana Kassavubu, Joseph Kassavubu, Toye na Joseph Mobutu, Toye na Laurent Désiré Kabila, Toye na Joseph Kabila Kabange. Et actuellement nous avons Félix Sekeli Chilombo, les garants, il y a une institution, il y a RD Congo, Azobunda de gauche à droite pour le Lukapé, ba mandat na yazo sala, et c'est la mandat moko écoute histoire. Mais 65 ans après, ni Congolais en Koloba. Et actuellement avec ce qui est gestion na état total ango. Yo na ngai Congolais. Tout le bani. Gestion ça malamu ou bien c'est une gestion chaotique, n'est pas opposant il est pèse balobaki, gestion chaotique. Voilà. Si c'est plateau, je suis avec Christian Bolé Bokelo Azali, communicateur, il est pèse certifié l'IP Azali, coordonnateur, il y a synergie au soutien au bourgmestre Mo Franck Zola, son premier citoyen.
ya commune ya onsele tozali à la carte ya plateau oyo parce que to lingito beta masolo yo poza ndeko lango biki ozali na opposition na IDPS benga biso ba numéro ezali wana yaka to koyamba pe yo so pour lipe ya débat kali bomone sama na modekolo o sa pe débat mona mboka Christian ndeko langa ikala nazali papa dewa be yaka nazo yaka ka ba tanzo ko disposer terme makambo ebele à part sa bonne santé te santé kitoko de l'on dimi invitation Mbondekolo. Nandimi invitation Mbondekolo dans mon confort na sepeli. Merci beaucoup. Parce qu'il y a pour courant alité. Courant pas c'est courant signal. Ah, il dépasse. Bon, souvent tout ça courant malamu te la mboka oyo. Tout ça là groupe, tout ça courant malamu ko ça que mutalongo pe esprit habité. Hein? Tout c'est pour l'Allemagne d'Afrique d'Allemagne la salle c'est 14 c'est pour la Corée 14. Ah, tu ont été Congo avec Tshisekedi. Papa dewa moni soki toke na histoire wana ya courant ko mabiso mulai. Mais to côté na wana expliquer au mokie na kati émission. Vous avez ta gestion c'est ça. T'es na expliquer on. Voilà. C'est facile. Voilà, merci beaucoup les amis de Christian Bolemu. Bomoni azali communicateur il est passé c'est quel sur le plateau oka yena ngai pendant 1 heure de temps tout solo là la Italie Congo parce que c'est obligatoire. Nous sommes obligés de le Congo. Tout obligé Congo nous sommes le Belango. Comment on m'appelle ba payati. Et bon, madame, la conscience est yonangai. Voilà. Ndeko Christian, 65 ans après, tout aux indépendance. Depuis tout indépendance, 65 ans après. Le plus de 30 ans, il dépasse dans l'opposition, Kobundaka, Kolukaka, au pouvoir. Puis, Zabé Alobi, Olukaka, Yango, Topesibino Lelo. 7 ans déjà, vous avez la gestion en Boka. 65 ans après. Autant là, Moussale de Salam, il y a beaucoup depuis 65 ans. Na 7 ans au Bossali. Analyse nous ça. Est-ce que la gestion n'a bien malamu pour que 65 ans ils soient valeur? Merci Dewa. Vraiment, na pesina nous bakongo manyo sombote siga bazwami. Et puis na kozonga sima mukia koloba bonne fête d'indépendance. O ezalaki na ngonga ya malamu. Et puis 65e anniversaire ya indépendance na biso etikali historique pe marqué. Yamwana na repesa vraiment merci na ba père ya indépendance, na ba père ya paix. Yamboka na biso sans oublier le docteur Etienne Tshisekedi de Res Mémoire. Voilà. Pona ikoloba naissance ya 65 ans après indépendance yamboka na biso ti lelo na par rapport ya gestion na biso ya IDPS o mokambi azali na kati ya parti na biso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na olobelo ko moko que les gens batu ba comparer te mais batu ba talama o ezo salama omoni soki to longwe kaka na de 1960 ti na 1990 de 1990 ti na 2018 na temps wana nde sika makambo mabesalamaki na mboka na biso makasi esika mboka ekotaki na libulu makasi. Pardon, n'expliquer le comment on a ni na lobé loko wana. Tozwi indépendance en 1960. Pour la tobika indépendance ya malamu liberté otozwi. Mindele ba memi biso na kati ya na koloba na kati ya ba bloquer liberté na biso en quelque sorte. Malgré toza indépendant mais ba botoli biso mo makambo mususu. Oyo toza limité et senga ki tozo un sauveur. Alors longola biso totalement. Donc to koma libre totalement. Yango moni na kati ya libulo to kwei pendant plus de 30 ans. Toko bimango te mbala moko na 7 ans. Na ko comparer loko simple aux apparents moboti. Moi na 30 ans na moi na 7 ans au comparer bangote. C'est-à-dire quoi? Libulo to kwea pendant 30 ans toko bima te kaka mbala moko boy na 7 ans te. Men to loba lelo be fort ezo monana. O mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo zo fournir ensemble na bato ba lingi ko salela mboka na mutema malamu baza na kati ya mboka oyo. Na kopesa eloko liboso na koloba ete soki totali sur le plan construction et développement ya mboka na biso Congo. Selon plan ya ba Belge. Au monde na ba président nyoso baleka ata président moko te azaka na idée ya concrétiser eloko akutaki. Soit bango bazawana d'ailleurs pour babebisa oyo ba Belge batikaki. Soit ba réparer en quelque sorte pour balobaki batongaki. Mais le contraire avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lelo. Parce que hier azo innover, azo construire ba nouveau. Oyo ça la différence ya hier
na ya ba oyo ba lekaki. Mais quand tu vas au moment parce que tout ça peut quand on sur le ouais, voilà. On toque d'arasco de bout en bout. Au début qu'il faut comparer moi à 70 ans, non moi il y a plus de 30 ans, 40 ans. Vous avez raison. Mais quand on a une gestion boka, est-ce que comparaison est normale parce que tout le monde Laurent Désiré Kabila Ayaka dans moins de 3 ans après ça quand même congolais Sengo. Dans moins de 3 ans. Il écoute Laurent Désiré Kabila tant à Kotaka, Mobutu Tazo Kima. Akimi pe batika quand même sani ya bomenga Congo ba tobolo na se batika ta elo comme côté mais bilo di moi beaucoup ti moi 1 milliard mo go be za na kata la compte bancaire la compte bancaire oyo mon prédécesseur na no Joseph Kabila tikela bino beaucoup ti pe quand même ba institution mboka za pour vendre la mesa bilo bo sali kaka bo tambo na ngolongo bon nini ko sala ki o kokate na setana bo sala ki o ko pe cette congolais esengo. Merci Papa Dewa. Ezate ko loba. Tu as 3 ans. C'est ça que j'ai dit. Ezate ko loba te que to kokite ko pe sesengo. Na muke o to sali c'est déjà beaucoup par rapport il y a 7 ans. Na rozo exemple moko. Na tozo exemple il y a gestion et wucho leka avant IDPS avant le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le prédécesseur de Joseph Kabila. Na ye otanga kombone na plateau te. Na pendant 20 ans. Pendant 20 ans, à mécaniser 10 000 agents et fonctionnaires de l'État. Maintenant, il y a sous la reine de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lot a plus de. Donc, on a plus de 135 000 agents mécanisés. Bazo a salaire na bango. Bazo salaire na bango. Pourquoi mécaniser bazo 1 million mais bazo salaire? Non, bazo mécaniser 10 000 mais bazo salaire na bango. Bazo toucher salaire na bango. En dehors awana. Au moni olobili comme gestion hein que Kabila le père qui na 3 ans a meka ko booster gestion ya. Baga kutaki le côté. Ya on a biso to kutaki nini? To kutie le côté. Kabila quand même. Mais le côté mais le biso to memi bijambo kana combien? 18 milliards. Tozion on a combien? Ya combo. Non, c'est palpable c'est komonana. Ils ont ça la misala. Ils ont ça la misala sans nid. Tout autre dans le programme PDL 145 territoires. Non, ça les locaux. Bateau baolo beloko c'est-à-dire que vous êtes journaliste d'investigation, allez vérifier. Programme 145 territoires, PDL 145 territoires dans website et même libiso lelo plus de 1230 écoles construites. Ouais, zala quitté. Plus de 1230 écoles construit, plus de 550 écoles réhabilitées. Oh bah prévésali. L'infrastructure. Et même les bisous plus de 135 000 agents et fonctionnaires à l'état mécanisé. Na kati wana entre autres enseignants bazana kati. Enseignants bazo la race la. Non bah non to lo ba vérité non. Ba enseignant ceux qui mato tiem na kaka ba enseignant mais ba enseignant mutu baza le plus heureux na l'époque le heureux n'importe il a fait dit c'est que le plus malheureux l'école. Non le plus heureux. Heureux na sens ni na zoloba. Ba enseignant ba ko toucher combien dans l'ancienne époque tout temps ba komba ba touté. Les enseignants touchaient de 90 000 94 000. La lipa 500 francs. Non, yo kana wana eza makamusu to kokoma ni sika wana. Mais la lipa a touché 90 000 mais lipa 500. Tika na réfléchir dans loko là. Na réfléchir le quoi dans congolais. Voilà très bien. Ozo comprendre. Na réfléchir dans le roi congolais. Mbongo tozo exemple na bino moko. On va toucher 90 000. Atali pezaki na 500 francs. Hein? Si on a touché 560 000 à 600 000 francs, l'IP est commis à 700 francs. Il y a une différence. Tu ne vois pas que c'est. Hein? Il n'y a pas match, il n'y a pas débat. C'est-à-dire que la gestion, vraiment, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout enseignant, le plus heureux. Donc, avancer Zali. Et puis, en dehors de ça, militaire. Dans la gestion passée, les militaires touchaient combien? Les militaires qui étaient au front, qui ont touché combien, Papa Dewa? Aux journalistes d'investigation, mais les militaires dans le front, on a pris $500 à part salaire. On va doubler. $500 à part salaire, on va doubler. On va appeler sur le front. Les autres ça va courage ya osa musala. En dehors wana na katika ya gestion.
tu as la gratuité maternité. Hein? Ba maman nyoso Congo ba sepeli, ba maman Kinshasa ba sepeli. Vous comprenez? On a plus de 320 hôpitaux construits comme infrastructure. Hein? Oui, 80 hôpitaux réhabilités. Vous comprenez? Entre autres, on peut cet exemple, moi, Mounene et Mama Emu. Tala Mama Emu n'est zalaki pendant 20 ans, 30 ans. Tala Mama Emu Sikoyo. Roloba vraiment Félix Tshisekedi. C'est une bénédiction pour la République démocratique. C'est pas grave, tout le monde à la fois passé. Comment est-ce que moi, je fait Tshisekedi Chilombo, la cadre d'infrastructure, comment est-ce qu'il y a réhabilité encore un institut pédagogique national? IPEN, oui. En tout cas, bon, na Inikin. Moi, je suis étudiant de l'Inikin. Je suis étudiant de l'Inikin. Na fani na Home 20. Na Fandawana. Na yebi neto Fandaka. Ba te belé ba ko contredire ngate poto zaka na bango kuna mais zaka passe na côté au côté homme normal au bimina malade salité désordre total mais comment l'on a homme ce le cause en Afrique du Sud le cause en Allemagne mais je suis Allemagne d'Afrique là je suis avec Christian Bolé Moazali communicateur il a pas statistique ils ont betté ma solo à rapport à 65 ans, il y a indépendance et à rapport aussi à cette gestion. Mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis Aza aux affaires la tête il y a gestion il y a amboka aussi réellement que donc les bosso beto zonga sima. Mon amboka Christian. Comment on a le oyo bino de bozo kumba yenda. Mais population tout peuple congolais qui là azaka la koulé là. Ba détournement et le qui a trop et pas na bino ba tout kumba gouvernement actuel. Est-ce réellement tout le monde a kamole salé maka et le bisa bino ni na mitema na bino bo sala ngwaka pour que boye bana il faut oyi ba monga l'état ou détourner boye bana il faut sala mabe moko bo lipa ozala quand même ata mon cher comme le cher tout voilà ministre a promettre les Congolais que la fin de l'année au Bolet Thompson ils allaient belé sous ce comme belé et ça vous êtes toujours à l'aise et vous continuez avec les mêmes ministres là pour la bino idée peste de pouvoir voilà besoin c'est vraiment qui va besoin tamu samboko ngeli singeli peuple placer les sengo la bino. Merci Papa Dewa. Na mutuna malamu vraiment tuninga na bayiko zelango makasi. La solo. Oui. Omoni lelo biso nyoso tokomo yoka ke bazoyiba. C'est grâce à Félix Tshisekedi Tshilombo. Toyoko yeba ke miyibi baka na Congo. Toyeko yeba mode détournement. Liboso ezalaki meyeba na été nous allons pas bêta en période mo bois. Ezalaki meyeba na kité et royeba na sous la reine ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Cela veut dire quoi? Ayeko la musalikambu ya IGF o ezalaki ya kolala. Mais sali ke miyibi nyonso bazoyiba. Babima na mpoasa. Mbongo l'état nyonso ezokende na musala ekoma. C'est grâce à Félix Tshisekedi Tshilombo. Na l'époque mususu na ba gestion mususu totikala koyoka ngote mais ba mbongo makasi ba ko yiba ma silencier de ba yiba na ba ko rezo yiba mais mezo yiba na te pour preuve na pesu exemple là no ba batindi ba mécaniser ba agent à l'état na 20 ans ba détourner nyonso tout ba kotisi ba numéro matricule ba noko na bango ba papale ki na bango tout 10 000 agents fictif na 20 ans mais tela siko ba famille na bango ti ba na mboka bazwa mbongo na Kinshasa basala kilorote mais grâce à la gestion ya Félix Tshisekedi na voyance na ye na ndeko Jean-Pierre Liaou excellence ayeko démanteler ba réseau mafieux wana kangi ba source wana ba matricule nyon sur le côté longwe résultat nango 135 000 agents mécanisés et salariés. Vous comprenez? Voilà. Bonjour Nabiso, partout où vous allez. Tu as ma solo il y a 65 ans depuis que tu as indépendance. Est-ce réellement avancé Zali? Il y a autour de la Christian Bolé, Ozali communicateur. Il y a IDPS à Tshisekedi. Les Kamba Congo, à chaque fois qu'il y a des colonnes, il y a besoin de droit pour réfléchir. Cela ne veut pas dire que parce que vous êtes dans l'opposition, pour y avoir le pouvoir. Congolais tout aux gens droit qu'on réfléchit parce que le haut dans le baron que serait du Chilombo à Okende à Olongwaka même la bombe ils ont ça habite au Kufaka
Cardinal Mbongo akokufaka. Martin Fayulu akokufaka. Ngai pe alede otope Christian Bolemu tokokufaka mais tokotika Congo sur ba condition nini. Tokolinga Congo malamu, futo linga ngo, poto tonga Congo. Ba détournement eleki ya trop. Pourquoi ba le fait local 45 territoires? Et ça nga banga ça grand hindou ça. Mais qu'est-ce qui s'est fait que l'autorité va diriger Mboka Oyo, va comme la Kalibanda, a oui Bambonga l'État, à quel d'ailleurs, qu'on soit appartement la poto. Au lieu et place que a créé même Kotonga, le village d'ailleurs, a créé emploi le village d'ailleurs, mais là on préférait que Somba appartement $1 million. $1 million, on sort dans le village, la ville, on parle de Mangaï, on a. Ok, on a Oshwe, Oshwe, Kuna, la Katikuna. Tu sais, avec $1 million, nous avons ça pour que la population ne puisse pas errer, mais on a un appartement la poto. C'est parce que vous avez dit que vous n'avez pas Bolinga Congo. Bolinga Congo. Vous avez préparé retraite, vous avez fait une ferme. Congolais, ma qualité d'alité. Tant le Lombo Koufi, il dépasse au pouvoir. Pour démontrer réellement qu'il dépasse au pouvoir, de Christian Bolé m'a dit que il y a depuis Kala, mais et pendant les Kala, la Kimia, nous avons complicité. Bon, nous avons eu. Nous avons signé accord Moko dans le Bibino parce que vous allez aux affaires. Mais RDC Mythologique a signé accord dans le niveau de Washington sous l'égide américain dans Rwanda. Tout le monde a accord Rwanda depuis qu'il a fait le secret du Chilombo a dénoncé que Rwanda est derrière les rebelles. Tout le monde a dit que Kagame a Bakabi na Bénin, tout le monde a Bénin. A dit qu'il a réclamé une partie de la Bénin dans le Congo. Rwanda a attaqué ce poste qui a réclamé une partie de la Bénin dans le Congo. Kagame a loba yango. Mais bon, tu as signé accord dans les États-Unis. Dans l'accord, RDC, beaucoup plus de pouvoir, c'est un accord historique. Tout le monde dit Rwanda, pays agresseur, agresseur biso. Bango peut c'est un accord en haut. États-Unis peut c'est pays d'habitude Moussane Kitoko. RDC a bénéficié d'un accord voilà. Merci beaucoup Alain Dewa pour la micro caméra na yango mais quand expliquer biso oh nini RDC a bénéficié nango. Merci papa Dewa pour la mutuna malamu na kolobana ne loko mo pa congolais bo simbe loko na zoloba malamu tozalaki depuis plus de 30 ans agressé mais to tikala koyeba agresseur na bisoté en dehors awana tozalaki menacé en interne nani na tobiso tozwami na katia oni Monisco OIF mais ata moko te babanda ko tombola musapi balobaki bakota likambo ya Congo mais grâce ya mwana mboka oyo azana bolingo ya mboka na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président de la République chef de l'État lelo toye koyeba ba agresseur na biso toyebi ke Rwanda nde muto agressera biso toyebi ke na sima Rwanda zana ba supplétif na ye o atindi lokwa ba misère na kati ya mboka na biso po ba détruire biso toye koyeba lisusu mais noir o ezalaka likolo ya Rwanda po Rwanda ye moko lokola pays za mukie akojo bundisa biso te toye ko comprendre mais noir o ezalaka likolo na biso ya Rwanda or ke ezalaka nde ba États-Unis d'Amérique. Yango wana na yeko yebisa na lubana boka vana répondre na mutuna papa Dewa. On doit dire merci au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo de parce que il nous a révélé notre vrai agresseur et puis na ba main noire na ya nyos. A ceux qui wana te a même mis problème na biso ti na Conseil national et international de sécurité ya ONU. Rwanda a eu sanction o epeze likolo na bango to mona ba agitation salami ya grave likolo ba sanction wana en dehors awana aye komema biso atali batu bazokufa akoki ko déclarer bitumba te po batu balobaki yango président lobe en monde escarmouche na rotinda mandoki na Rwanda mais le président Fachi a le sang de la paix akomona te ba peuple congolais souffrir soit à koufa le quoi bantaba les ennemis tuent parce que bazano ba congolais te pe ba lingimboka ote si yango na président Félix a memi mboka na diplomatie o ezalaka nanu te pendant ba poko nyonso azongisi biso très bien nanu na ba pays nyonso ba relation diplomatique oyo
prédécesseur à Bomaki Nyoso, à Zongisi yango normal, et puis à côté si biso na accord de paix. O Zongisi Kimia Libela, to sepeli indépendance, 65 ans, ya Libela, to sepeli pe Kimia Ekoti. Kimia Ekoti na nini? Nazonga mbala moko na mutuna na yo, ba Congolais, ba bénéficier nini? Nakati accord. Ba Rwandais pe ba bénéficier nini? Les Américains comme médiateurs ba bénéficier nini? Na rolobelo moko bande konanga to tanga accord oyo. Côté na Google, côté partout na ba internet, beta accord Washington RDC Rwanda PDF sur une application tu utiliseras ça de long et à large jusqu'à la fin. Donc le que ça la biso tozo tanga yango te. Ce qui to tanga yango to comprendre. Batu bazolo ba ke président teki mboka président teki ba minéré na biso za lokuta papa deo. Yango nezolo ba mingi. Ezolo ba makasi zela. Pourquoi on n'a pas sepeli? J'ai dit ceci. C'est bazinda ba mabele bango. Yoka akoro. Moni président Félix. C'est Aza fils du pays et puis Aza na bolingwa mboko yo. Bango ba signer ba accord, ya ba brassage, ba signer ba accord ya ba mixer pour ba style sa guerre mais si la te. Bon ba tu ba kufa ndebele. Mais ya na nzela ya kimia. Et si ka guerre ezotelema, yoka siko intérêt na biso. Mission ya RDC na kati ya accord. Na otanga ngo peuple congolais ba o bazana ngo ba comprendre sika nazali. Pour mission pour la RDC, neutraliser les FDLR, favoriser le rapatriement des membres de FDLR au Rwanda, garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs, protéger la population et assurer leur retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Yebisangay. Bana mboka ba Congolais, ba Kongomani, partout bozwami. Bana oba bana est ya Nord Kivu, Sud Kivu, bana Ituri, partout bozwami kimia ezozonga na mboka na biso kimia pe zongi déjà na mboka na biso ma uti otangela bino balobi eloko exemple yokande balobi protéger la population et assurer leur retour des déplacés dans leur milieu d'origine. Au message na ko pesa ba peuple congolais ba kima mabele na bango d'origine bo sepela papa Félix na bolingo na ye ake koyokana na bato ba soutenir ka banguna na biso to botoli bango match ekomi siko na kana biso bozo zonga na babele na bino ya bakoko na bino to kaka na ba o tangi wana to favoriser ba rapatriement mais yango wana non de salike Tolongi et tout, mais on est de sepeli. Mais Zadine, neutraliser les FDL, bango balobarani. Mais tu le depuis qu'elle peut c'est ça. Bango bazawana po basani, on comprend ce que le Jésus na kati. Bango banani. Félix est très intelligent. Le Rwanda. Désengager les forces, lever des mesures de défense mises en place par les Rwandais, assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDL, démobiliser et rapatrier au Rwanda. Bangonde mutu bako luke sika bazali par rapport au accord. Non. Il y a des ezana ba commission au salam, commission paritaire au salam. O ezana ba oni ba ozana kati, ba Monisco ba ozana kati, ba tout commission en ezani. Commission wana ne mix. Yango ko permettre ko identifier ba FDL. Après biso nde to neutraliser bango. Et puis, on les renvoie na Rwanda. Sol Congolais, Tikali na Kimia. Et par là, on fera le marché gagnant-gagnant avec les États-Unis. Na place Baï, Barasomba, Bazara Reseller, Yarosomba, Bilora Moïbi, na Rwanda. Il achètera ici. Tosila ina bango awa. 50-50. Nanya sur la scène, va Congolais, on t'a dit que accord wana. Oui, moi, ils ont 5 mois, 4 Congolais, c'est bizarre, y a wana. Ba point wana. Et 5 mois, 4 ba Congolais, ezali na point wana, ezali susu. Ne loko moko na otanga o ezali na état final de la recherche na kati accord to lo ka vraiment bisonyo so très bien. La menace de FDLR en RDC est éradiquée. Les mesures de défense établies par les Rwandais sont levées. L'autorité de l'État rétablie. La confiance de la RDC Rwanda rétablie. Les réfugiés congolais sont rapatriés et réinstallés en RDC
et les réfugiés rwandais sont rapatriés et réinstallés au Rwanda. La paix et la stabilité et le développement à l'est de la RDC ainsi que le bon voisinage règnent. Merci beaucoup, mon bon Christian. Otangi, Tokyo. Mais quand actuellement, c'est quoi? M23, AFC, c'est des mandats qui n'ont pas de la carte bavandi. Accord où vous croyez réellement que peut permettre ma corner nanga et le monde bandi ko basa ma comment bâti pour un accord où jusqu'à entre tous ma comment c'est bana doa la doa kuna c'est comme si rien n'est fait de rien ne s'est produit à bien ko makuna. Or ce que mi ko dans kuna te bon des prises à bon izali. Vous croyez réellement que accord où ko même paix? Bon, na websa bana Congo accord où ko même kimia pe kimia libela ou ezala na noté. Yango biso na ide peste zolo baké le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président Félix Antoine Tshilombo avant Atika Mbokoyo faut amona kimia ikoti libela yango ne mission ila ki na mboko. Même ate kutoko mati na et yango na lobby et okomate kimia ikoti pesa totalement ils envoient. Moi loko yo se bandaka na nini? Balobakala eloko yo se bandaka na esprit nde bimi na bomoto bato bazana avec état d'esprit fort bato bazo mona musika ils comprennent que déjà film sili mais on etika les ana ngo ba moto asuka ndenge pelaka kaka pour grimacer au mona bazo forcer ba moto asuka bimaka bongo. Mais les gens qui ont l'esprit fort, les gens qui voient loin, bah comprendre que dans le film ici. Dans la Congolais la caméra voilà. Ozo rassurer bangoni par rapport à Bitubo par rapport à présence il y a rebelle ba M23 ba Goma et puis quand Goma zakata Goma ba tout le monde bunaganda kuna Uganda fongoli frontière il y a ba rebelle na Uganda na ba bunaganda ba fongoli na katu ya Bukavu tout le monde comment dire que ba rebelle bazali kuna. Quand les Congolais voilà assurance les autres ça bango ba Congolais partout parce que nous là c'est beaucoup comme paralysé du coup quand ba est quand les Congolais voilà assurance dit obligé na idée parce que pour ça bango à rapport à tout système la partie est en boko. Voilà peuple congolais vis-à-vis aussi la accord peuple congolais ba kongomani nyoso ya o bazali banda mboka o bazana mboka awa surtout ba o bazana est ya république nord Kivu sud Kivu Kisangani Ituri na yeko episa bino message de paix. Naeko pesa bino message esengo ke bitumba isili kala te bozo zonga na bamboka na bino na mabele ya bakoko na bino pona nini na lobi bongo c'est l'accord o euti ko signer entre biso na Rwanda na médiation États-Unis nda zalaka parrain na bango peuple congolais États-Unis nda soutenir bango bandakala lelo États-Unis a komi na ngambu na biso na kati ya accord oyo ezana mabiloko na uti kotanga boko comprendre que balobi boko zonga na mabela bakoko na bino et votre stabilité votre paix sera garantie. C'est-à-dire to signer accord de sécurité na États-Unis o etikali bongo. Pe bon bozo mona na Europe sabino loko moko ezali ba moto asuka ya film sala ka bongo. Y a rien dedans. Mu pepo ezo le kakala mingi te. Na 3 mois oyo accord et lobby après 3 mois so résistance ezali to beta ka loboko boye Rwanda sili là ça prévoit l'accord après 3 mois ceux qui to zui résolution te to beta le musapi Rwanda na minute on parlera plus de ces pays en Afrique. Donc dans 3 mois, on doit espérer dans 3 mois. Dans 3 mois. Voilà, merci beaucoup là, tout ça la mboka Christian Bolemu Azali, communicateur, il est petit secrétaire Pasali, coordonnateur, il y a synergie au soutien, il y a beaucoup mestre moi la mboka, Bofan Kanzola Mestre, tout ça ma sur Italie, République démocratique du Congo puisque on doit parler. Mais tout ça va communiquer moko awa, il faut boyer que deuxième édition journée culturelle Ongui, vraiment Ongui Bangola, vraiment Ongui Singer. La deuxième journée culturelle, deuxième édition journée culturelle à Ongui et vous savez ma bongo le 27 juillet vous allez la foire beaucoup plus dans Simon Plaza. Tu dis que pour nos activités ça me belé la musique folklore au betama, beaucoup de biloko ba koko vraiment. Biloko ba koko ba recours à l'authenticité.
et que lia makuna ne ma film donc oyebi ko zaka mongole ozaka molori ozaka mudinga ozaka mumbunda en tout cas le 27 juillet tokuta biso tout na fikina to pe na foire na espace ya Simon Plaza Po to le ba gastronomie ancestrale. De l'autre côté, un concours de musique traditionnelle, toujours dans le week-end, dans l'espace Maïndombe, où ils ont beaucoup plus de communes en référence à Rengandaya, sur boulevard Le Mumba. Alors, moi, dimanche, ils ont Pessimboa, Mboa, Aboy, Tolandaki, tout le monde comment est-ce que, de quoi, Boisebo, bouquet, bêta qui musique qui tourne avec impact d'idéologie. Deuxième édition, ils ont dénommé, première édition, il y a un concours de traditionnel où ils allaient dénommer Bomoko, organisé dans la Mboka. Yemoko, les grands chefs coutumiers, Maïdombe, Fiston et Babi, auto saluer Sirazali, et le mona maman en tout cas, Zambakoko, Abaksabino, Mikolo, et Belina Maël, Obozu. Mais toi, d'abord, comment est-ce que, conseiller Betama avec impact d'idéologie, mon collègue dimanche, au Kouné, les canaux qui toquent Makasi, Benjamin Kilunga, Zaki, témoin événement, à compte Yambonda, Écolo, magazine d'actualité.
sur ce plateau exceptionnel, il y a Monda Ekolo, magazine d'actualité Botikolanda, première édition, il y a concours orchestre traditionnel, Teke Umbu, Ezebete Makuna, Espace Maïndombe, bravo la Mboka, les grands chefs coutumiers, Fiston et Babila, je vois aussi Moutassimi, sécurité Naé, le commandant la Bossani Kombo, problème exacté, je vois Yakaka. Tout ça, on a Mboka, Christian Bolemou, tout le monde Masola Congo, Christian Bolemou, autant dit, avance, avantage à Rwanda. Bon, c'est Rwanda, c'est pays pourquoi? Non. Rwanda, c'est pays. Rwanda, mais il fallait là. Mais c'est pays pour elle. Rwanda, c'est pays. Quand c'est pays, la Rwanda, c'est pays, c'est la population rwandaise. C'est pays. La solo? Oui. Population rwandaise, c'est pays pour la Nine. On peut pas la sengoter. On a un sanguinaire, Nicolas, il y a Moutou Mboka la bango ko bomara ba peuple congolais. Bazane 5 Rwanda. Ba sepeli li sous population congolaise rwandaise sepeli li sous pour nini. Et sepeli li sous pour bazongi c'est la bango ba ex combattant na bango. Eza pe bénéfice na bango. Zomona eza na bisika wana. Tout le monde dialogue voilà et tout le monde accord de salami. Mais awa sikoyo ba opposant na biso beaucoup plus ba do senga dialogue bezala entre congolais sachant que pour la bango dialogue ne peut permettre kimia ekota. Mais toujours de l'autre côté ba nanga c'est des congolais non c'est asa congolais. Oui. Et ça nanga yemo to bi ke ba ndiko belé ba kena ko ndiko ba Frank Diongo baza kuna ba ndiko belé ba ke ko région de bango kuna. Tout le monde peut combattre ce mon mboka et Raïs Jésus Kabila Kabanga peut ça ba tout kuna. Wana ba congolais te. Obani obebisa. Zotanga ba congolais na ba. Mais c'est pourtant aux diriger Congo pendant 18 ans. Mais Azaka histoire à Congo. Azaka Congo congolais mais azaka histoire à Congo. Bon, le bandeko bazo senga dialogue ba dialogue ko ba paix que accord wana. Pour le dialogue voilà, bozo zwango na ba sens ni bozo zwango bozo qualifier ngoza accord ni ko pesa vraiment. Et c'est pas congolais. Papa de wana olobelo ko mongo li kamunano ya opposant. To komana na ba opposant en soutane, les opposants en cravate en veste. Mon soutane des bananes. T'es na lobby tu comprendre. Mais bien que t'es na lobby yo comprendre. La comprendre mais soutane on la paix. Bazara pe na combat. Basala ba parti politique. Bazara pe na combat. Na titotindi bango ha. Au moment na place au battre la combat Nzambe. Ba créer ba parti politique ba beta biloko. Bazara pe na combat il pèse pour il pèse sur pouvoir. Ngana lobby bo. Ngana lobby bo. Basala ça que j'ai dit hein. Basala ba parti politique. Oyebi loko moko papa dewa. Oko bungi sa destin na yo. Hein? Likolo etamboli maba vi na yo. Bébé si peu destin na yo. Pas ça ba parti politique. Donc il y a dialogue aussi. Baba ndo beta biloko. Na oloba boye. Omoni ba opposant oyo bazoloba ke accord oyo. Oyo bazo manipuler population ke accord oyo eza mabe. Accord oyo balinga ngote ezali baza opposant baza ba non congolais. Baza ba non congolais. Bato nyonso bakoloba ke accord oyo eza mabe, eza na faveur ya population te. Ce sont des étrangers. Perdre beaucoup. Eza ba étranger pour na nini nyonso na ucho loba wa ndambo na tangi na kati ya koro oyo eza na intérêt na biso Congo et si comme côté to moni balobi ke koza mixage 50-50 rwandais 50-50 na armée 50-50 na gouvernement 50-50 na ba banque non eza te na kati kuna c'est que eza ni brassage ni mixage. Et ça, c'est la jalousie, la mauvaise foi. Bah comprendre que Congo comme il bima na kati ya libulo ba tika kiango. Faut ba bundisa bato ba linga mboka te bango wana. Les gens de la mauvaise foi. Ba tami tema mabe. Et dialogue maintenant, c'est ça quand même que plaire bino. Dialogue interne bon. Ate congolais tous ba nanga baye, ba tous ba nanga baya, tous pe ba nani, ba ndiko ba zakuna ba Frank Diongo baya. Mais ayape akutaka dialogue on appelle ça pour pesa bino penza esengo. Bon papa de omoni o esalami baloba ko ekangami likolo ekangami na se. Ezara pamba te. O ewuti o sala mezama kasi koleka o bango bazo senga. Eloko to senga bango baya. Venez au camp de la patrie, venez au camp de la population. Ensemble avec moi, Namoka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toto ngambok ensemble. Il a marqué le camp de la partie de Monique, ça va quand même. Te biso bato banda ki on biso to bengi ya yit. Te lobi venez nous rejoindre au camp de la population. Camp de la patrie. Au camp de la patrie nda yaki.
La patrie ou la mort. Ba ope batikali ko ka sonité yaka. La cadre de dialogue ça va. Ba ya to servir nos populations. Sous leadership à Félix. Sous leadership à Félix Tshisekedi Tshilombo. Martin Fayou la carte. Le gouvernement c'est que ce que bima. Papa. Ba ya. La deuxième occasion qui va tout à la sécurité kaboza mboka parce que vous êtes temps la carte gestion mboka mandat passé tout le monde mambo qui s'est kabou appelé la pas trop habiki non là il y a toujours la cogestion biso na FCC ya moni que bakabeta musama bien te bona boy mais aussi comme ça peut bino moko aux affaires pas détournement les qui to mal côté comme biki c'est que des mutu adu ça va détournement mais batango ce ba bozo dénoncer bango bozo bimisa bango na détournement cacher bozo cha bango ezalité. Est-ce qu'il est président de battre la carte à détournement? On a posé cacher les alités. Peuple a souffrir. Merci. Tout le monde a ngoté. Tout le monde a ngoté. Yangwe bimi libanda. Na voye sa population loko moko. Cacher les awapi. Cacher les alités ba okangama. Bako. Babi, le salaire du péché c'est la mort. Basa la situation. Basa na peso exemple. Basa ba parlement. Na peso exemple à mutu moko no? Non tinani. Ba olande la Constant Mutamba. Yango to bolande. Ya on a lu des élatés. Ba longole ba immunité et puis ba comment olande la. Nicolas Kazadi, c'est la justice congolaise qui détermine na IGF a lobby yo yibi a bengi justice ba sangeli yo. So IGF a lobby te justice peut à seconde te biso banani potoloba. Donc ça dépend des mesures. Nicolas Constant Mutamba est membre IBPST. Nicolas Kazadi a bino bateli ba Nicolas. Te lobby bongo te. Na pesi exemple, na pesi exemple. Bino mo bimisa bo beke no ya yebi ba mbonga bala parler bino mo la kata IBPST bo dénoncer ba tuna bino. Là on a même de responsabilité dénoncer incompétence il y a vu professeur Kichase pas Daniel Bumba. Parce qu'on dénonce que Daniel Bumba ko amsalate. Bino bo dénoncer ka, mais bo dénoncer mutu abimi, bo reverser bo besi munde katibi balé bisobe ba mboka sans recueillir. Mais mutu ko siko et après. Bo chez wa. Asa libre. Constant Mutamba on de belle population c'est la il fallait au moins qu'on salle la expertise locale que ba on va travailler poto, ba ça va casser ba université Wilbon, on a sonné ba expertise yango zakani ya koyiba ya ko détourner bango na basaka kata ba système mboka ba. Papa de to kene na likambo est important likamba Constant Mutamba eza vraiment important makasi te na ngonga oyo parce que na ngongo eza la patrie ou la mort. La ministre économie non. Mutamba soka ko ina bete. Mutamba soka ko ina mabe justice congolais ba okange na mabe asali. Soki pas za innocent ba kotika he. Non na niveau biso to kolo baka bon. Jeune leader ka yo loka Mutamba ka bo jeune leader ka yo. So ina ngape sa mabe vous êtes posé n'atinga pas personnellement l'un de wa on a comment préférer la Félix Tshisekedi Tshilombo à celle de expertise locale à ce Christian Bolemu ou la tangi na ba pototé ba zo ba personne ba poste ba c'est parce que yo oyebi ba réalité ça ka Congo yango tozo senga to aussi yango to senga papa l'un de wa président de la République atala asmeka ko changer classe politique ba ça ba université a changer classe politique pour la nini pour éviter ba koka jambo ezo salama na kati ya gouvernement. Il y a des gens au baza pour ennemi mboka Congo baza na gouvernement. Nanga lobaki yango non, j'ai mes proches kati na bino. Na biso toyebi bango. C'est-à-dire yango to senga na papa ya ekolo papa Félix Tshisekedi changer classe politique. Renouvellement de classe politique. Ba étranger o baza pembe na yo bazo luka teke musala na we monana ba olongwa pembe na yo et puis bana mboka ba ko soutenir yo pour mboka kende liboso. Voilà Congo Kinshasa, voilà ba ko ba congolais partout bozali bozo na analyse mo na mboka Christian Bolemu yo posa na droit ya ko réfléchir nenga ko réfléchir plateau za polele benga biso ba numéro na to ko contact na bino de manière que oya peut ko participer na émission ya Mbonda Ekolo obeta bonda kati sabi balé bisobe ba mbazamba. Peut-être bête en bonda donc na ba chaîne partenaire de l'écarabola na biso pena nzela YouTube bientôt et d'ailleurs nous te promettre déjà que à partir de 100 autres banda émission en direct sur YouTube chaque jour. En direct sur YouTube chaque jour émission au bateau ba chaîne ma TV et ba zaloka ba rediffusion. Ba va en direct sur YouTube on peut ben appel direct pour répondre à vous. Parce que la vitesse pour mon décoller que dans la minute en tout cas na ebita papa de ba sunga biso boya ba numéro ngwana bo sunga biso mon décoller et peut-être merci bisengo ba information mo malamu papa de wana répondre na rebondir na ilo moko lobaki rapide il y a biso bolobi que
ezalaki bakoka jam bazotiela biso bakoka jam FCCK Shekufi Augusta Lobango développement ezomonana te na kosala mwa rapide po towelela mpe ngonga na koloba ete na ntango ya époque la gestion passée mais ata bakino barépondre bakino baloba na place na biso 2018-2023 mais momi histoire mboka na biso biloni bozaki aux affaires kakati te 2018-2023 te na lobby de 1990 ba 2000 a o baba moni mboka na biso bakonza biso na libulu na ba 7 ans Félix asali na bokonzi le chef de l'état plus de 50 000 km de routes alfati nama T'as le cause qui ça aux hommes dans le cola. C'est ça. Nabia, ba melisa obozo chakala. Papa, roka de salami, ronzela roka de zo salami loko bongo ezala na. Raison ça j'aurais mobile zo salé. Salami. Mais bandi déjà. Bandi déjà donc ils ont relié qui c'est ça mobimba. On doit être conscient et honnête. Ngamla kile mo ngafula, excusez ngai. Tundi mamudu. Ngai mo kile mo ngafula. Yakena kinzela ya njili brasserie la zela na rocade ti la kei dako bima na triangle la monga fula et dans le japonais lequel par qui bonzaga nzela ya en tout cas na sepeli nzela qui quitte tikapa na sepeli nzela qui quitte tikapa ay komi ozawa olongo ki sasa na tongo komi tikapa na poko kabila pa bazaki mo pe na lobby bo ça va déjà quand même nous ça musala et ça musala photo ndimango banzele sala mie belé banzele na kolezi kolezi kolobate mais kotala sikolo na zela na kina chité ne loko wana na koloba ezana batu bazo accompagner chef de l'état na mission makasi o azui lokola gouverneur ya Maindombe monsieur Nkoso Kevani le bon o aza sima ya ba réalisation ya malonga sala Maindombe kula te asali makambo bele solo oui papa Nkoso Kevani na pesho mbote siko zo comment nani Nkoso Kevani le bon gouverneur ya Maindombe gouverneur ya province ya Maindombe o aza le seul gouverneur azo distinguer na bana mibali jeudi o azo distinguer na moi misala malamu tout le monde a école non atongi ba école na ba propre fonds azo visiter na kolo ba kuna ezana système ya territoire ba réalisation azo jeter ba pont azo changer au moins image ya Maindombe les hôpitaux comme là on a inongo na territoire inongo na ville inongo très bien au CP le lobby oui il y a un gouverneur jeune qui réfléchit. Tu as besoin de faire un bon. Voilà. Mais mettez les jalets le thé, je crois que c'est pas comme ça. N'aime pas ça, je Bana Maindombe, ce qui réellement. Et ça, province Nangaï, je suis du Maindombe. Ce qui réellement, solo, gouverneur de Nabiso, a benga mon école, tu vas visiter pour que tu puisses s'appeler sans pas. Tu as besoin de toi, ça me semble malade. Il y a besoin de Ramoutouté. Tu as besoin de toi, ça me semble bien. Nana yebiete, na mona payete. Mais étant donné qu'il y a un commissaire, il y a un solo, tu as besoin bravo pour trouver que les gens ont soit à ça madame pose qui tu as besoin que batu ba kokeni na le ba de l'émission la bagini na le ba de l'émission que nga alade on akufa Christian Bolé mu pensa nini akufa ka fait c'est qu'il pensa nini akufa mais aussi que la Congo nini alors ce le gouverneur wana il va akufa un jour oui mais ce article Maindombe musala kitoko ba ko ya sima ba ko sana sema yango voilà na lingi sikoyo autant la caméra wana insécurité étonnée de la ville province ya Kinshasa dans niveau ba commune le quoi la commune en Sélé oui habitant depuis 32 ans vous avez moi en Sélé c'est loin solo ba stratégie ni au besoin sera pour que sécurité il y a personne et l'air bien sécurité environnementale sécurité, il y a santé, il y a autre chose, et ça vraiment merci beaucoup, Papa de Wawana, na Roulobake. Aussi, Minga, na ici, qu'on a l'ingara mingi, ya Europe, singa bileo, na sepela kolia. Yango pesa. Na lobarango, na rafier, na lobi, na zamwa, na changwa tongo, na botamia, na changu, na skomi, na sele. Na koli, na komi, na sele. Les lopé na zana commune aussi. Vous avez moi na sele. Na zande maman na sele. Oyebi ba beaucoup mais c'est baliki. Na yebi tous les. Oyebi ba kopoko ba na sele. Na yebi ba beaucoup mais c'est nyonso. Na nisiko beta jale loté. Voté. Na vraiment réellement que parce que rokumisa mutu no mais salite zalia oyo kumisa bité moko salite za zali bien. Te biso to loba na ba fait. To loba na ba fait, to loba ezo monana. Obi la patrie ou la mort. L'esprit patriotisme. Dans la commune en sele, commune aux alakuna. On a eu la chance d'avoir Franck Mbonzo la messe comme bourgmestre
na commune en Sélé biso bana Sélé to lo bien on a bo solo pongai j'ai aujourd'hui plus de 35 ans na commune en Sélé na botamiawa na koliawa na yebi bevenema na assisté depuis Bukumesa Liboso yaka papa yaka yoka si Bukumesa otozana ye mwana mboka Frank Monzola Meso na moni bango nyonso ko yape ko kende na moni bango nyonso misala na bango ko sala mais ceux qui na lobby on a la chance d'avoir monsieur Frank Monzola Meso à la tête de l'Ansele eza pambate pona ni na lobby bongo otuninga mutuna sur le plan sécurité nanu ya population abandi nanu ko collaborer eloko liboso asali ya commune abandi ko collaborer na la police ba service à sécurité na ba service à sécurité o eza na commune na ye tozana district tozana ba siat tozana ba leni ba nyonso eza wana aner de miap azo collaborer na bango chaque jour pour sécurité régner et puis à ceux qui on a tena ba chef de quartier à côté si bango na kati ya ba réunion sécurité donc pour la nuit ba chef de quartier baza pembeni ya population bango ba yebi o ezoleka ba komema pa na ye ya pesi na ba service ya sécurité en dehors awana pour na ba sécurité environnementale Frank Monzola Meso c'est une jeune machine pour la nuit ba image yango wana ezoleka ozomona une excellence na kati ya terrasse une excellence à tiki bureau climatisé na âge na yewa na zoboka ba mabanga voilà na âge na yewa na tiki bureau climatisé tongo abimi na un jour ya salon côté c'était mercredi voilà abimi de 6h à 17h na balabala poussière et la ngonyo na nzoto na ye baza mingi te la commune na ville ya Kinshasa yango moni sur le plan environnemental azo lité na ko créer ba brigade d'assainissement privé brigade d'assainissement privé oyaye a foutre na mbongo na ye et puis à sensibiliser voir même les chefs de quartier na population ba boire ka foulouté na balabala eza wenzete pour na ko garder toujours environnement propre pour na ko bika na mupepe ya malamu a initié l'isusu brigade de sécurité o eza en cours bientôt zo koma bozu populaire c'est les bobi mezo ye bango ba brigade de sécurité wana ba kozala lokola ba kozala na système ya ko dénoncer kokangate parce qu'ils n'ont pas le mandat d'arrêter ba kozala juste ba dénoncer pour ba sensibiliser batou sur le plan sécuritaire donc au moni mupaya o yebite na lopangu dénoncer tout na ye mema na bureau du quartier chef de quartier ye bazandani toujours ngabela esprit tozana yango wana mwana mboka Frank Mwalinga kotisa na commune Sele a kotisi na commune Sele alinga zongi sa commune Sele na époque ya kala kimia ekote ya libela auta kyoza na BT dernièrement akaboli numéro na ye na population nyonso azaka na numéro de téléphone moko akabeli on na population nyonso alors ici bango eya na butu na moi bobenga ngai je vais vous assister na ba service à sécurité nyonso eza na municipalité na ngai c'est un bourgmestre brave et c'est un bourgmestre à soutenir kaka pamba te na kombo mais na ba œuvre na ya zo sala dans les œuvres sociales alinga komona mutu na pas cité alinga komona mutu no hôpital ta kanga mambonga ko bimezate. Dernièrement, on a passé le comment on a une œuvre sociale, mais c'est Frank Monzola Meso a outu ko tia na fort na ye pression na snel na lobena ozongi la makambo courant na yeba ki point na osimbela ngo a outu ko tia pression wana muto loba DDK ya snel directeur provincial tozaina ba ona na Kimpoko nana commune Sele directeur provincial ya snel ya Kinshasa mo loba bi Bukumese na bino ya lekisi pardon. Soka tingami ko benga yo pour intérêt population na yo zo supongite ya ona bina ya. Ba image za na ko pesa bola kisang. DDK azoloba obi non. Moi mobalo pour na soucier population na ye na lembi pression. Ya moni plus de 5 cabines. Eza les lois implantés na commune Sele na commune na quartier Kimpoko.
Très bien. Na Kimpoko na Akapol. Oza Kimpoko 1. Au Katisi na Akapol, na Nzela Nécropole Académie Kuna. Voilà. Na centre de formation ba policier cabine zawana. Très bien. Ache cabine musuna, aocha cabine musuna Mungimi. Aocha cabine mususu na quartier Mobansé. Azocha cabine mususu na ache déjà wane zali. So komi na Sele Daipen. Avant comme pardon Sele Daipen on qui entraîne Nécropole 1. Au monde na quartier l'État. Cabine zawana sous les efforts de Frank Monzo la Meso. Aolinga batubala la molilité, batuba kele la maya ko melate et puis batuba kele la sécurité te na propriété. Voilà. Nabi ke batu mingi ba otala, vous autres émissions o misu ba kan salende wa za parti prité. Na ba blo bien que na lia ka mbongo ata beaucoup mestre mon côté. Ata ministre pour la lia kate. Dans le c'est le plateau ngot. Non c'est l'autorité mboka. Biso to sa misala pour sensibiliser population. Bo sunga biso. Pourquoi que non allez de voir mon école ça me ça bakasi attaque au tabou à $5,000 par mois pour zoka yango. C'est trop changer image à mon école. Mon école ça ba argent belé. Mais moi ça va salaire tu tout en bon côté. Parce que tu as moyen te. Tu faut pas changer télévision ba bilo ba belé belé. Le long de kalobi ah wali kamu ya fap mbozo la meso. Combien on jalé l'hôtel? Oui, avant le ba peut-être la carte d'assassinat que jalé l'eau. Mais sur le terrain, biso peut se répondre, tu se répondre la fois passée. Ça qui bien crédit ba image on besoin de image. Na entrée qui colle na sortie qui colle ba maboule ba chapa na zelana ba isager ba zelana ba yebi yango ba foi propre naï ça esprit patriotique to lobite que pour to exciter batu na haine na jalousie mais to lingi batu vraiment ba linga mboka bo amboité pe ba pawana oza beaucoup mestre oza numéro 1 au simi comme municipalité wana luka okota au fou et au moulin avec les paix aux adango parce que stratégie c'est belé pour maximiser pour que ba recette côté ba commune abino bo bunda pour ba commune abino ba conseil communaux bo ça on a kaka pour luka ko bundisa ka ba beaucoup mestre beaucoup ba conseil communaux le contraire bon sensibiliser la population ba linga ba commune na bango bon sensibiliser la population na idée de retour ba ke ya brigade de sécurité ba créer pour ba dénoncer même pas conseil communaux si bon sensibiliser les électeurs nabino lukasi moi kuluna bandi ala na likona lola to ala na sama bele te abimaka na ndako oyo bimaka wana mais moni ke mutu ala mbongo alesa abel santo masanga akabaka bambongo mais musaba sala kate il faut que mekalo ko luka weba musaba sa mbongo azoka wapi asimba ka ba machette dénoncer. Merci, moi, je suis sur la chef de riz, chef de quartier, conseil communautaire, de même manière, on peut sensibiliser la population pour que, quand on a géré la commune à Bino, la commune à Bino, la tête est même il y a Massine, il y a une ville, Tchago Mobimba, Moamba, Funa, Lukunga. Bon, on va te papa. Dès qu'on a trouvé la souka vraiment émission, on a la caméra, on a dit que je vais dans mon loco. 30 secondes. Tout le monde comme gestion, il y a IDPS. Depuis 5 ans et depuis 7 ans, en rapport de cette allusion à 65 ans, il y a indépendance de la Bisso. Si réellement qu'il y a des avancées ou pas, tu peux petit peu ma solo au état de détournement et ça, il y a le gouvernement au niveau de actuellement. Comment tu vas détourner comme bébé au principe, pour le but, comment est-ce que fait ce qu'il dit à lobby à Tanzanie, première moutou, il y a dénoncé ma Cambouana, tu le pays de Cambouya, il y a un accord signé qu'on a la carte, il y a États-Unis. Comment, pourquoi Rwanda s'est payé, pourquoi RDC s'est payé, pourquoi les États-Unis s'est payé, ils ont perdu, ils ont gagné, ils ont balaté. Voilà, on démontre vos parents. Dans la caméra là, 1 minute pour te clôturer. Malbani a soukou ce qu'elle a pour que tu aussi cette mission. Peuple congolais, Banaya Congo, Congo Mani, vrai congolais de père et de mère. Au Bazana Makila Lumumba. Makila le Finks délimité. Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, des rêves mémoire. Na sengi na biso nyonso tolinga mboka et puis to soutenir mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azo bunda nu et jour pour pesa espoir azongisa espoir na peuple na mutema na biso et puis azongisa image ya Congo na kopesa kimia o ezalaka na ya kozongisa esenga o ebunga utakala ensemble ndeto kolonga pe ensemble ndeto kolatisa Congo elamba esika tozala na simaya IDPS Tshisekedi dîna ensemble avec les tout-puissants de l'IDPS, Augustin Kabouya honorable, Mwanabouté du chef. Et puis,
to soutenir biso nyonso na boy ko sala ngo de besikala pour nous à l'aise. Autant les gars la boy la ko attaquer sikala parce que ba pour ko attaquer ba kamongi c'est pour esa pe bele la boy la ko lo ba. C'est mission. C'est là que sinon na beta na bandila ka. C'est normal. Ah OK. C'est normal. OK. Et puis na eto ko senga la bana sele nyonso. O aza vraiment na sele. To soutenir Frank Monzola Meso. Mwana ya solo ya nsele o ya komi akoma bourgmestre o ya pesi image ya nsele pe azozongisa image nsele ne lamba na ye ya kitoko pe ya kimia ngai o nazali boso na bino nazali coordonnateur national ya synergie au soutien au bourgmestre Frank Monzola Meso. Excellence, mes respects na ye ko benga batu nyonso o aza na poste ya adhésion yo poko ma membre na kati ya synergie au soutien au Frank au bourgmestre Frank Monzola Meso tozo soutenir mutuka ka tema tozo soutenir ba œuvre na ye et puis tozo lobango ti na 2028 synergie au soutien au bourgmestre Frank Monzola Meso bokomona makambo ko sala et puis ba événement makasi eza liboso olingo zo biso ko benga na numéro 085 50 89 312 085 50 89 312 voilà nzela na biso ya Singapour na adhésion et puis ceux qui lingo zo biso pe na bureau tozwami na RBAT au komi na RBAT wana au bengi biso na ba numéro wana et puis okokoma membre ya synergie soutien bourgmestre Frank Monzola Meso. Voilà, merci beaucoup à Christian Bolemo. On a répondu à l'invitation à Bisso. Merci beaucoup. J'ai posé la dernière fois. Merci à Wilfried Samba. Merci à Egrid Mateta. Merci à Benjamin Kilunga. L'un de la présentation continue pour s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Monda École officielle. Bon, ben, Bisso, activité la minute pour le salon de la chaîne télévision partenaire et en plus, bon, s'abonner toujours dans Monda École officielle. On se retrouve prochainement dans l'édition de Sikasso Kolo. Je vous aime beaucoup plus. Bye. Ale dewa kaka mwana mama